mokili oyo etonda makambu ya yato komona makambu ya marke na mokili oyo epesi pasi bana bazali lisusu na respect ya ba parenté. Qu'est-ce qui se passe ya or toyebi surtout biso africain, le respect des parents c'est quelque chose de sacré. Likambu ya pasi pe ya somo et salami bongo na Kinshasa ya mwana auti yolo ayeti na mikonga akati papa na bango apasolie mutu abimisi cerveau ya papa na ye akei nango epa ya nganga nini atindi mwana aya koza cerveau ya papa na ye po asala nango nini apesa ye mbongo apesa ye mayele. Eske mayele ya papa e robongo na ya mwana ezali posa na cerveau na nini nganga oyo akosi papa oyo to nini ya toyo kata lokola ezalaka balobino babandi balongoli papa oyo cerveau akei na kasi mwana ye moko alongo yolo ayeti na mikonga koza cerveau ya papa na ye epesi pasi ya to kolobongo na emission ya lelo. O mwana ndoki abomi papa na ya zwi bongo akena ngo tozo baki abina réseaux sociaux bomona makambu bana bakomo sala azwi bongo papa akena ngo tala nenga bomi e to boka ona réseaux sociaux bomona makambu oyo so le karamboka na biso ato ana mikonga likolo kote akampem kota wenza kalala mwana ye auti yolo aye abomi papa na ye azuka bongo akena ngo. Oui, neti na domaine tozongno sima na domaine ya sorcellerie. Mutu nyonso mwana nyonso oya bandiki ndoki ya sika esengaka efoli ya bongo ya mutu bongo ya mutu oyo kolia na miso ya mutu parce que nga ntango naliaki ndoki eloko ya liboso nalia musuni ya mutu te balinga olia musuni ya mutu te okolia bongo ya mutu na miso ya mutu eza mpo na nini na kati ya sorcellerie eza mpo ebakisela yo koma na 4 miso te ayo bakochange yango na de oliaki siko bongo ya mutu soko le yango na kindoki elongolaka mutu esprit ya mawa na somo bongo ya mutu nanu elongolaka mwana esprit ya mawa na somo nde mabanda ekopesa biso po tolia yango tolongwe na kote ya sorcellerie tozonga kote ya kinganga si swati kimagine na kati ya monde ya ténèbre biso tobande koluka babongo ya bato bongo ya mutu soki ozwi yango oke nango epa ya marabuto nganga kisi soki bakopeso muke ekozala $30,000 kaka na makambu ya liwa tozali kaka na ville ya Kinshasa kombo na ye Jurese Manzanza ye azali moko ya bapartisan ya SID babomi ye epa ya policier moko devant siège social ya SID na boulevard triomphal na commune ya Kasavubu epesi pasi bandeko ya SID bareagir. Kaka na makambu ya liwa tuzali ko informer wino ya ndeko moko congolais akufi na nzela ya makoto lobaka yango chaque fois bandeko bandiko kende poto makolo ba misusu batika la kana mer Méditerranée d'ailleurs tukosala émission spéciale sur yango ba misusu batika la bongo na forêt na zamba côté ya Alongwe Angola koti Brésil akei malembe Guatemala tikuna akende ko mabongo les États-Unis d'Amérique ndeko oyo bakoma quelque part ye akokite atikali na nzela akufi. Ma famille na yeba yebi to ba yebi te yango epesi pasi photo na ye yango bali komona bongo na miniature to kozongi na kana émission ya lelo. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo
nasalelo nini pondimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenju. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoe Télévision bisika nyonso to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa na programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi to kutani lelo na lombango pona kosolola makambo zali koleka na communauté africaine mobimba ya pasi na motema na ebite émission lelo ndenge bomoni yango na sommaire to kolobela kaka makambo ya liwa ba liwa eye na mbala kaka ya kosakala te meto kotika te ko continuer ko présenter ba condoléances et ko encourager famille ya Farmalola oya tikibiso d'une manière ndenge elongo ba ki wana pesinga ipasse soine ko kanisa liwa ya Farmalola ndenge ya bundani. Et surtout image wana oya azali kolongola bague apesi pa mwasi na ye alobi batela bana na moni na kokoka susu te passe na motema. On pouvait bel et bien sauver Farmalola kasi akomaki sa défense makolo bukani moya telemeza te image so pesanga passe na motema bino au lieu bo secourir mutu bo benga ba service à secours botiki mutu ayeko kufa paix à son âme. Force à toi, maman Farmalola, na bananaye, na église corps du Christ, et puis si passe ya kosakarate. Yaya yambo to kota na mama na likambu, o makambu mwana lungwe yolo aketi na mikoro ko da cerveau ya papa na ye. Papa avant na kit image wana ngala mona ki yango na musika na kati lokola oh mais papa ba na vidéo papa wa finiki liputa basa ozo kama lili to sa ndenge nini nzoka papa mutu ya te ba longola pikola cerveau mwana ke na cerveau wana ke na ki na ndenge nini. Atiaki yango na sachet, atiaki yango na cantine, et puis à côté de la taxi, et jusque là, il est introuvable. Asaki na nini? Yango toko sola lelo awa kasi yango toko bakuna tika to sola o modi bongo makambu eleki na siège social ya SID et pas wapi mwana mobali tope partisan na kombo ya Jirese Manzanza et rappelez biso à l'époque il y a président sénateur à vie Joseph Kabila ndenge babomaka ndeko oyo et pas ya capitaine wana pour bané ko revendiquer ba droit na bango ndeko ba bomiye et pesinga imbilinga ya mboto commenter ya na kotanga etaka communiquer o ba commis na ebité communiquer yango nani alobaki pas comme mesali SID je crois informé voilà ba commis boye voilà communiqué officiel je crois il y a parti SID cher il y a Martin Fayoulou hein. C'est avec une profonde indignation mêlée et de tristesse et de colère que nous avons appris l'assassinat à 3 heures du matin de notre camarade résistant Jiresse Manzanza, froidement abattu par un policier devant notre siège national sur le boulevard triomphal de la commune de Kasavubu à Kinshasa. Mais à 3 heures du matin, Jiresse Abané Kosa devant siège. Est-ce qu'il y a eu trouble? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une ville morte. Et nous, à 3 heures du matin, on va supposer qu'il y a Libanda, il y a siège. Est-ce qu'il est réellement membre SID? Tala Kunseki, Tala Kumamba. Oui, tu es membre SID parce que tu moni bongo, tu moni bandeko SID, cadre SID, Koloba. Est-ce qu'ils allaient. En fait, on ne peut pas rentrer dans ma cambouana et ça dit coïncidence to ndengeni poto moni wana na kati wana bande coïncider balobi mais est-ce que va présenter biso carte na ye tala kunteki tala kumamba na 3 heures est-ce qu'il y avait manifestation ou c'est là que ndeko la kufa biso to la ra pembe tout ça au milieu du village na habité na 3 heures du matin qu'est-ce qui s'est passé babo ndeko la 3 heures du matin ba attaque qui s'est décidé ou bien qu'est-ce qui s'est passé en tout cas ngala comprendre yango bien mais je continue à lire quand même. Voilà, je disais que devant notre siège national sur le boulevard triomphal dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, oui, cet acte est une offense à la justice et un crime odieux dirigé contre la dignité humaine, oui, qui ne serait résisté impuni. Le policier responsable doit être immédiatement transféré devant la justice et une sanction sans complaisance doit lui être infligée. Oui, ce qui est normal, conformément à la loi. Une enquête sérieuse doit être dirigée pour savoir pourquoi nos membres sont-ils visés. Wana baloba oyo bandeko ya SID alobi epesinga mutu ko soit na kotia commentaire mingi te mais ndenge bato SID balobi ke azali membre na ye to yebi ke événement esami bon tondi mayango ndengwa ndeko Jiresse bandeko SID so bali wala ndangai awa donc comprendre que bandeko ya SID bazali bongo na matanga na yebite
Voilà, c'était pas préparé. Na évité de coïncider. Mon coso Kazali Awa. Oui, à ça habitué émission. Oyo Soki Toko Zoye. Voilà. De coïncider. Moni Tosana Mawamingi. Il a constaté que l'État Oyo a singeli a battu la bateau. A commis ko boma bana mboka. Touti kole la bande ko bakufi na prison ya makala. Sikoyo bayoko boma na siège na biso. Tozo mituna wapi siko tokoza la sécurité na mboka oyo. Yango omoni priorité na biso sikoyo ndenge bozwi bilili na morgue puis dola de la police wana akomie na est-ce que ba policier à part kokoma ye technique mususu ya komaîtriser biso wana dalaki na lokotezate kaka koboma de musala oyo la police ayebi ce qui est pas bandit, on doit comprendre. Mais c'est la police où il y a les gens pires. Voyez comment camarade Abisso et puis Bakebi c'est pas que bureau bato foyou. Il faut tolande la toya babiso bato foyou to sala bango nini. Voilà. Là on amène la et vous Kozwa information na source to kozwa moko ya ba cadre ya parti décidé parti cher ya Martin Fayulu to aussi pour la bino un habitué de cette émission o ya koloba na kombo ya décidé na kombo ya Martin Fayulu ye comme na yende ko Ige Tanfumu a expliqué biso est-ce que Jires Manzanza o ya kufi atali membre ya décidé to esa coïncidence qu'est-ce qui s'est passé et c'est là que Jires a kufa moi na mboka Ige mboka na yo. Oui, Max. Allô, mon avocat. Maximini, pour la parole au Pessinga. Naza Oya Bino, communicateur. Il y a parti cher, il y a le président Eli Martin Fayulu, Ige Tanfumu Nganza. Voilà, Ige Tanfumu, yabisa bisoto, moni ba assassiné de Kobobali na kombo ya Jires Manzanza. Balobi Azali membre ya SID. Est-ce que c'est vrai qu'Azali membre ya SID et ba assassiné à 3h? Qu'est-ce qui s'est passé réel? Et les gars qui n'ont oui, Azar réellement membre oyo parti na biso SID et bango na bango ezalaka na ba discussion tango bovandi esika moko esalamaki bandeko na ye mususu bakendaki obenga ba policier po baya kokabola bango baya koprotéger bango mais ba policier bakomi libanda ye pe na kata ba discussion wana azalaki na ete tango ba policier bakomi libanda e balingaki bako accéder na kati komba yiba na mboka la biso bavandaka wana bango baboyaki bakota na kati ye kutu asema kutu desordre te libanda ndenge azalaki alembala moko policier attiré à bout porté na nzoto na ye to perdre ndeko na biso kaka boko parce que musala policier eza pona o sécurité peuple soki que non problème ezali eza bangonde batu bakoya pona retrouver kimia pona kobongisa mais danger moko po ezalaki na maboko ya mwana mboka Jires te ye azana bandité ou bien akutanaki na ba voyou te ou bien na ba assassin te mais akutanaki na policier oyo aza censé pona sécuriser peuple mais dommage yango tozomona que non eza décevant pour la police na biso dans le cadre ya mboka la biso eza mingi vraiment balalaka na siège ya SID kuna et puis Jires aza moko ya bato balalaka na siège ya SID babana ko discuter nini entre bango na bango bato SID comme que mbila aya non ezalaka nango moi ba discussion et interne ezalaka na na kati ya famille o to bota ba famille biologique na biso to disitaka mais na sagesse bazaki na wa lobaki que non tobenga la police pour que non aya ko maîtriser aya ko tia kimia na kati mais ko benga la police ne azana pour na sécuriser pour na retrouver solution obe pour na surprendre batwana nyoso bazaki wana bazana wa biloko te bazana ba arme blanche te bazaka bana mboka mais dommage yango to senga que non la justice il faut que non et ça la musala na parce que auteur wana azala identifier et azala pe puni
auto bomandeko na biso illégalement azalaki ne kutu libanda kutu bato basaki des autres ezalaki ete mais comment c'est fait il va retirer pour porter dans nzoto na et petit comme la langage que non bino bataïside qu'est-ce qui est à voir yo policier boye Bino pour trouver une solution, bino mais c'est dommage, c'est grave. Donc, M. Tanfoumou, vous confirmez que M. Girin, c'est mandat dans les bons membres et SID. Et il y a mon président Martin Fayulu. Azaï membre na biso. Lendi kutu ezalaki nazalaki kutu na iye. Aza membre na biso na bapoko tozalaki na réunion nazalaki kutu na iye. Na bureau na biso parti aza membre na biso oyo aza reconnu mais spéculation etambola ke bino bo profiter na occasion wana mutu akufi liboso ya siège na bino bo commission ngonde ba bo membre SID pe comme mamoko politique est-ce que la politique totali kaka incident salami non makamu ya politique ezate monsieur le journaliste yo za mo pandisa ngomunene membre parti ou membre parti mais lui je reste c'est notre membre de parti oyo aza connu. Okay. Parti. Oui. Et le président Martin Fayulu président Martin Fayulu lobinini. Oh, lelo audience e fongami lelo. Avocat na biso ya parti lelo bazo kende pona audience wana. Il fallait que non aza mi policier wana aza identifier et à répondre. Parce que ezo sala pasi n'attend que notre zone de cohésion nationale yango wana et langage wa policier ko loba que non bino batu ya Fayulu. Qu'est-ce que Fayulu a fait? Fayulu lelo aza unique o azo linga que non solution ezo manamboka na biso aza unique o azo loba vérité o aza na bolingo mboka mais lelo bino botambola bino na mutu policier aza pona sécuriser peuple yango wana dommage et comment na butu que non ba kongomani soki bazo tambola baza toujours bazo mona soka kuta na policier azo banga. Mais c'est inacceptable. On va vous laisser, mais rapidement une dernière question. Tant que le président Martin Fayulu a le seul oyo azoko linga cohésion nationale, mais Batoubaloupi a le seul oyo autant des autres. Azoko landa vraiment le colo ya Etienne Tshisekedi makamwane ko sala. Ya lingite alinga Batoubaya na simanaye. Ye oya ndigo loba yango ni balba sala o balba loba niko yokate autant des autres. Olobini. Mwana mboka micro na yo batu ebele balanda kango. Etienne Tshisekedi Martin Fayulu azana baligné na été lelo oyo keno Martin Fayulu lelo azola sa grandeur ni jamais vu na ba politique congolaise oyo bango nyonso bazana mangeoire mais oyo ya biso oyo mwana ya mboka le président Eli Martin Fayulu aza toujours na combat noble na ye oyo azobundela mboka. Dites-moi aujourd'hui biso do sengi cohésion nationale réconciliation vérité, réconciliation, cohésion nationale. Ezala autour d'une table poto bongisa makambu ya bagere ya mboka na biso to bongisa lelo makambu ya maponami pona 2028 elo komoko te kino ya mabe elekali susu to yebi nyonso wana ba fruit ya makambu wana nyonso. C'est pour ça lelo biso to sengi il faut to vanda autour d'une table autour de la père spirituel na biso. Dans ce sens là solution mo rozomate et le président Eli Martin Fayulu azana bolingo mboka na ye soki azaki na bolingo mboka na ye te mais lelo bango nyonso bakota na mangeoire lokola ba politicien nyonso oyo oyebi bango nyonso bakendaki ko rejoindre union sacrée et na sima babimi lelo bakomo boya yango tozoloba boye na cohésion nationale oyo azoboya biso tosolola tobongisa makambo mboka. Cela veut dire azo jouer jeu à Rwanda omonaki pe dernièrement bango batu wana mususu wana batu bazo contredire wana tomonaka bango bakenda ma cérémonie ya Mo Ibrahim na Rwanda oyo bakenda ko chaba jambe de fer et le président Eli azana komwa moko noble oyo azana bolingo mboka na ye parce que Congo oyo totika ngo ezala Congo moko ya toute entièreté et Congo oyo que non ba Congolais va vivre na bolamu na bango na ba richesse na bango mais dommage aujourd'hui Congolais azo ebate soka la mugina tongo awolia nini et transport à pamba très difficile mais mboka oyo ezana kita etonda ibélé de partout de gauche à droite maya pamba il y a une révélation de 2020 jusqu'à 2050 il y a eu des études au Salama matière mogoté et l'équipe en matière nyonso à Valère c'est de l'eau mais nous avons de l'eau de gauche à droite partout. C'est pour ça que nous devons avoir un responsable oyo que non président oyo aza vraiment la bolingo mboka au sommet de l'état parce que le problème à Congo est un problème d'homme. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci beaucoup Hugues Tanfoumou. Je rappelle que vous allez montrer à communicateur, il y a décidé parti cher, il y a président Martin Fayoulou Madidi. Alors au nom de toute l'équipe de la radio Loco Télévision, nous vous présentons nos très sincères condoléances pour la disparition de M. Jiresse Manzanza, l'un de votre membres. Merci beaucoup M. Tanfoumou. Hein? Voilà. Merci beaucoup mon amboka. Merci mingi. Voilà. Ça c'était Hugues Tanfoumou, mon communicateur, il a décidé, c'était important pour Nabiso à expliquer toutes les informations, la source, mais tout le monde, tout expliquer ma cambou, qu'est-ce qui se passe, les relations entre la relation entre Sika Boy Martin Fayoulou na Moïse Katumbi, ezali koleka, to ezali koleka, lisusu te. Voilà. Il y a un endroit qui a un peu de bandela, batu bazali ko kufa na banzela ya kokendaka poto. Sur tous les plans. Yaya poto nzela makolo. Yango ba pays yango ça va développer nzela makolo, c'est-à-dire raja au sakalate. Afrique d'ici de goya nzela makolo. Poto que l'Europe nzela makolo, au Turquie automate avion mais au la Méditerranée makolo. Ba misusu ba otika na ba mai, c'est la mer Méditerranée. OK ne peut pas makolo ba otika na Zamba ya kosakalate likam oyo et utiko ça ma dernièrement awande comme bali congolais. Et pesi pasi peut-être famille na ye et sangisa kimbongo yaya ba sangisa kimbongo pona mwana ba ngwa kende poto akende États-Unis d'Amérique okomona pe wana yaya bazanga kimbongo ya visa te bazanga kimbongo ya substance te mais puisque bazoko boya ko pesa ba africain visa ba bito kende makolo wana ye simbite atika ina nzela côté ba komaki balobi yaya côté wana eza désert na eza désert ba bangeleki moya ko kundandeko oyo azate ba pesha ta kombo na etelo ko mote metala kuna na miniature okomona photo ya ndeko wana ba famille so bazana Kinshasa dans l'Afrique wapi botala ke ndeko akokite yango bandeko azwaki vidéo alors vidéo wana ba eto proposer bino yango awa ezalité ta na miniature peut-être okomona ke ndeko ndenge atikali pesi pasi ya kosakalate. Les Africains nous devons nous réveiller après tout. Le dirigeant africain, où êtes-vous? Pourquoi vous laissez les occidentaux nous mater comme ça? Arranger c'est nous, développer l'Afrique pour que nous puissions plus aller chez les occidentaux et ils doivent venir chez nous yaya. Pourquoi est-ce que nous avons un bon visa? Pas qu'il y ait des moyens qui nous aient pour payer les visas. Mais bien vous allez librement. Suivez l'exemple à Botswana yaya. Dans 2025, pays le les États-Unis, Grande-Bretagne, France, donc décider de surtout allemand nous banda kokota na Botswana avec visa. Pour nani parce que le gouvernement botswanais, voilà un gouvernement responsable. Est-ce que savez-vous que Botswana est plus développé que la Pologne? Oui bien go. Bamboka le roi Pologne et au thème maintenant Afrique du Sud du coup tout est. Sauf que Botswana est l'équipe Pologne, mais Afrique c'est l'équipe Botswana parce que niveau ni nous wana yaya. Ba pays le roi Afrique du Sud oyo hein. Ceux qui va poser en Europe wana mais merci no blaguité. Ba pays le roi Botswana ba poser en Europe wana mais blaguité yaya. Voilà un gouvernement fort, un gouvernement digne yaya. Bozo nyoko la population bango ba toi ni bando ka bino pe le ko la boni ko population visa te allez bino pas américain ba français ba allemand ba british boko ya pe la Botswana avec visa. Le respect et ça là entre nous. Après tout c'est notre pays. Tarasika bande ko kufa ndengo wala dans désert. Pasi ya ko sakalati ya et les lisinga mai na miso. O to lo bakite tolobi. Voilà. Ya sika to kokota na sombele suka bisanga video oyo na ese ne ba le tango bala kisinga yango ba tindelinga video oyo pa ya bande ko ebele papa fiston oza ko lala tala video na bi video ni bo tindela ngai ndengo wana papa oyo abeli masanga lambwe to nini o tala kaka kaka kala mingi tewa na tali video na me video marque ni o tala bo papa mutu ezate na bandiko yoka kuna epesinga yi mutu ko swa ya mwana tala kawapi na yolo mwana longo na yolo ayeti na mikonga esika papa afandaka azui na ebiti akata yi papa na machette na epasola tonini akati papa na ye mutu kokata mutu so di apasoli ye mutu abimisi cerveau ya papa yaya abimisi cerveau ya papa na ye azui yango akende nango epa ya nganga donc nganga yenenga liwana bakisi mse comment faut asala cerveau ngala sarabido ngama kamuso le pesi ngai mutu ko swa na benga ka batu o ba yebi na ngina yeba papa o ya boti yo papa na yo
Okamata, quel courage donc. Bana mikolo respect les sous de mes parents. Respect les sous de papa na yo pena yo reçoit papa, olonge pa na yo pena yolo. Excusez-moi. Olonge yolo, yo ala bangu yolo oyeta mikonga, okamati soki pe pasolaye. Soki pe mutu okati mutu ya papa, mutu o pasoli papa mutu obimisi cerveau. Ok nango pa nganga na ebité, banganga cerveau ya papa bakosa nango nini. O mwana ndoki abomi papa na ya zwi bongo ake nango. Tozo boki abi na réseaux sociaux bomona makambu bana bakomo sala. Azwi bongo papa ake nango. Tala nenga bomi e. To boka on na réseaux sociaux bomona makambu o ezo le karamboka na biso. Ato ana mikonga likolo kote ya kampem. Kota wenza kalala. Mwana ye auti yolo aye abomi papa na ye azuka bongo ake nango. Ngana yebite ya ata bino moko nali ko sa commentaire te ngana garçon fo benga batu o ba yebi makambu ndenge ali koleka to yambaka awa pasteur Bernard, frère Bernard, apôtre Bernard Amuzati ya talaki bongo nganga en fait marabout en fait collaborateur ya satané mo lobaka to yito solo na ya bisu ya est-ce que ba koki ko sala kisi na mutu ya mutu na cerveau ya papa to ndengani na yebite za kandengani yango na yambi pona bino mwana mboka et pasteur prophète évangéliste apôtre benga ndengo lingi Bernard Amuzati moto na nzambe mbote na yo. Oui, mbote papa Fiston Pelende mbote na monda je mobimba mbote pe na radio télévision lokole. Voilà papa Amuzati o matsama voli muki o solo balase toto ko mala muté to bengeli awa pona le kabulo qui est très grave ya vidéo moko yo tamula sur la toile bande ba uti kotala yango ba uti ko audio awa mwana alosala kana yolo atike pale na yolo ayeti na mikonga esika papa azalaka to ebite papa azalaki ya kulala to ndenge nini asala ki ndenge nini apasoli papa mutu na ebite na machette musobenga e pasola azu cerveau ya papa akei nango entre parenthèses et pas yanganga to supposer ndengo wana pona basa la kisi na ebite yo saki na monde wana yebisa biso est-ce que bakoyi ko sala kisi pe na cerveau ya papa kisi yango za kisi ya nini mbongo ya kisi to kisi ya mbongo comment ça se passe est-ce bakawa les alaka fréquent et ça la makape bongo. Oui, merci na monde achi mombezo la. Maïta ma volume papa, maïta ma volume balase. Na lobi merci na monde achi mobimba ndenge zolanda biso na radio télévision lokole TV ezalaka nango mena po tobungisa tate na koko expliquer ka bana nzambe mbala moko ndenge nini bokoko zwa bongo ya mutu swati esalaka nini na monde ya molili abref bonga ifona loba mbala moko po to elisata na koko avancer. Allez-y. Oui, neti na domaine tozongno sima na domaine ya sorcellerie mutu nyonso mwana nyonso oya bandiki ndoki asika esengaka foli ya bongo ya mutu bongo ya mutu oyo kolia na miso ya mutu parce que nga ntango naliaki ndoki eloba liboso nalia musuni ya mutu te balinga olia musuni ya mutu te okolia bongo ya mutu na miso ya mutu eza mpo na nini na kati ya sorcellerie eza mpo ebakisela yo koma na 4 miso de ya yo bakochange yango na de oliaki siko bongo ya mutu soko le yango na kindoki elongolaka mutu esprit ya mawa na somo bongo ya mutu nanu elongolaka mwana esprit ya mawa na somo nde babandai kopesa biso po tolia yango tolongwe na kote ya sorcellerie tozonga kote ya kinganga si swati kimagine na kati ya monde ya ténèbre biso tobandai koluka babongo ya bato bongo ya mutu soki ozwi yango oke nango epai ya marabu to nganga kisi soki bakopesa muke ekozala $30,000 soki bakopesa muke soki bakosi yo soki ozwi bongo ya mutu mpona nini bongo ya mutu oyo aza wana na kati ya bongo tobandai koutilize étoile na ye et puis dede bongo ya mutu wana tobandai kozwa yango na ntango nazali marabu na kozwa bongo wana toko yelinga nango nazwi yango na tia yango na temple nanga bongo wana na bandai kotekela batu na kotekela batu bongo wana ndenge nini na koyebisa yo yaka na mafuta na opakolaka
na tango koya nango na kozwa bongo ya ndambo ya bongo mutu swati na kausi yango ekomi poussière ana zo expliquer bato bakisi bele banganga bakataka bato na kozwa bongo wana ya kausi yango ekomi poussière soit na batele yango na forme yango moko na olinga ya liboso ezali soki oye pa na nga na koki oyebiso yaka na mafuta oye na mafuta na yo na kozwa ndambo ya poussière ya bongo ya mutu na tieli yo na kati na tango na kotieli yo na kati yo kozonga na mafuta mpona kopakola bongo ya mutu eza esala nini na vi na yo eloko ya liboso ezali soki yo ozalaki mayele te mpona bato bakende koluka na yeba oloba français na oloba anglais na kozwa bongo na tie na kati sokopakoli mafuta na moto bongo na tiaki na kati na force ya monde ya kimarabutisme ekofungola mémoire na yo okomi mayele makasi ozalaki na besoin obanda koloba bosal simba nanu mais bongo ngo kotela mutu mafuta bongo soki mutu ngo azaki mayele te bongo epola bongo libende ata azaki mayele te so te bongo akomi ka mayele ekobakisela ebwanya ekobakisela mayele ata kolo bongo azaki na mayele te tokozongisa yango ekozonga mayele est-ce que comprendre question na ngai o comprendre question na ngai na lobi boyi yo lobi okozwa bongo wana batia yango na mafuta po mutu akoma mayele bongo yango na bikolo bongo wana balongoli bongo e bongo soki bongo yango zaki bongo ya buruki ya mayele te ati zaki mayele te bozu yango botie na mafuta mutu akoma mayele po kolo bongo zaki mayele te na sasa ando tuneli Allô? Oui, tolanda yo. Soki ke mutu ango toloba comme azali lokola kizengi, azali mayele te. Toko lukato utiliser étoile na ye. Étoile na ngana koma wana zela wana sisa kote ya mutu no ndena za. Sikoyo na bongo wana tokozwa totilo na mafuta. Okopakola ngona mutu ekopesa yo mayele bele soki mutu ana azalaki mayele. Parce que batinda ka kokende kozwa bongo mutu pambati na monde ténébreux bakotindo kende kozwa mai bongo mutu azalaki mayel soit mutu wana azana étoile bakotindo ngana tinda kutu batu bele zokola ngai ba bloga na sala ngona batu moy ebele na za maramu na tango koyela nga bongo ya mutu eko pesa mutu mayel bongo ya mutu pona batu msusu atanga na bango classe te baza ba illettré tokozwaka bongo ya mutu wana topesi ozuma ye et puis bongo ya mutu evandaka na table pona nini lokola ngai ntango nazali marabu esengaka mingi na bandeko recommandre basorcier baya batekelanga babongo ya bato nalia yango po pesanga mayele ebele na banda koyeba balange ya bato nyonso parce que soki olei bongo ya mutu aza neti na mbo na pays oyo ozali so ezalaka bato ya nini nalei crane ya nini bongo ya mutu wana na koyeba koloba munoko ya mboka wana ata na mutu ya mboka wana te ezalaka bongo na niveau ya bato. Mais est-ce que bongo ango baela kabino ango ndenge nini babande ko la bino ango bazu ango batiango na bassin batiango na sachet bakango lokola colis ozi misopo ya ngombe otena na plastique na sachet ko teka eka koma po na makila papa wala tikali makila ko tanga moto mobimba bapesi ba bongo bayaka nango ndenge nini. Bon ezo dépendre condition ya marabu na marabu ndenge ko pesa mutu. Izala mususu mutu aza viva me balia bongo nae mususu okokende kozwa yango mutu aza no viva oyeba bongo papa Fisto oza viva ozo tambulo ozo pema bali bongo no bato baliaka bongo na bango baza viva soliete basale lokote de bato bomonaka atanga classe asisa ba classe mais musali zati akoma momeli masanga mutu moko azangi tina besoka zo lobelo français otali bokamui tadi bato andi abasi bale bongo na eloko ezate bon mone mutu be récupérer bongo na eloko ezana te mena mosusu ezana saso garso asaleli oko pesa e condition bato ba respectaka ba condition banganga ba pesi déjà peut-être na temple kuna ba recommander balobi yela biso bongo papa na yo soki oye na ngote yo moko kokufa mwena tango comme na niveau wana mutu alingaka liwa te esenga akei
paso dai kutu ya ndenge na kupasola na makasi ndenge ozolo wa mwana mobali na pasoli atuka garçon ana azui de gloire à bien parce que a signé déjà ça dit ndenge pasola ki wana ya zana mission mbala moko abimisi kaka bongo wana ndenge o membango na temple na makila wana atuka elengi makasi kitoko mingi na tanto za na monde wana ye na yebi que sata pese ba bravo ebele félicitations ngana féliciter était mais na yebi que sata na féliciter na acte asali parce que bongo amutu tango za na bakila bongo ezo peser koleka oya moto bobimisi yango me ya za viva zokite boyibi yango na nini na kati eza biloko mibale eza bongo wana ngana bando za to condition na lobi lokama mona ngana bomena kisanga na itindi mwana ne na moi na lobi kende sale fort kata mama no suki ilanga suki ya mama na akenda pe asala ngona moi apenye mama ne suki akati mama suki na gileta ina mama eko se retrouver na trop tard. Oh mais boni mwana akati nga suki akena suki akoluka mwana nzoka mwana sai na suki ka akokisi condition esaki ke tobo mama wana et puis papa na ndenga za wana mwana na bénéficier nini a bénéficier biloko mibale ya liboso a bénéficier akozwa mbongo pona bongo oyo ya papa na ye et puis ya mibale esprit ya papa na ye a bénéficier parce que ndenga kufi wana lelo kaka soka bomaki lelo bakundi bala moko papa na bongendo sacrifice na monde atembe donc mwana na nganga wana pe ndenge na yebi aza makasi parce que formula ko pesa bongo banganga papa mais tu comprends de comment mwana ye a blongoli papa bongo a pasoli papa bongo akena ngondengo wana na bakila a kotipe na bus akei est-ce que sans pour autant batuba ye ba kanga ye so pesa mutu ko soit et ben ça la domination ton ini vraiment. Non, papa Fisto. Moninga ina kwe biso yo kake ta unazae marabu. Na bomi mama na ngai, na bomi ba papa kultu bato na famille. Si famille ezataki un sorcier, un marabout, motazu kis azana puissance selon wa biso ba kopeso puissance à domination. Tous les mutu même la famille. Bon, aolonga ko saloma beta ko kapé côté les mélotes au moins à la mutoyo azana vie de prière même attends pas vie de prière na toucher tatika ko bana lingi yo pe benanga te na bakis no makamuna yo eloko ali boso za domination yendenge déjà yaki wana papa na tazali musika wapi akoya kaka ko biba ata pe bato azali na lopango na tawana déjà yaki na eloko oyo babenga ngo anesthésie anesisiko ya avenir ba ko négocier parce que nazo ngalo simamuke événement bongo salima pamba teza bien organisé ba ko sola avant monde atembe ko benga chef ya quartier ya ba sorcier ndese chef ya sorcier ya ba sorcier akoluka asolola na chef d'avenir ya avenir au papa nazali avaga swana ya déjà défilé ya moi ya kindoke salimaki ko neutraliser batu nyonso azana quartier na avenir wana parce que tango ya zoya akopasole mutu azui bongo na tawana batu bazala kipelekese ba otikala ko ganga ba ko kanga pete bongo ane koko batina temple o na bis même ezaki lokola ke awa ti soki wapi distance molai na tawana relais monde atembe zo travail batu batika kama ti bongo déjà ki na temple tango bongo ki na temple de force anesthésie ko sila na kacha batu ba comme so ko luka mutanga sawa mutaza mtoka bongo sekedeki ka oh soki ba bloka ki garçon ana procédé ngaza mbali peut-être pour boma soit alingaka kufa si alingaka kufa monde atembe ngai sacrifier mais na tawana lo événement ya bongo zalaka bien organisé et eloko moko go salima nango te akozwa bongo eloko ezake bongo ekoma nano nde na temple parce que ça tazozela ils ont un travail belé. Merci beaucoup Ndeko Muzati, je crois témoignage na yo au koleka live lobby na émission koleka lobby live na émission pour na op ça va de témoignage au ayo hein. Allô? Ati egoza kitoko makasi ba mona na openga radio lokolete za bien makasi. Allô oui, donc Ndeko oui Ndeko on va intervenir pour Ndeko oba akati papa bongo.
solo mon très très intéressant ya kobeta eza bon tout ça émission sika boye o bakati papa moi la kati papa bongo so que monsieur Sili combien sur WhatsApp tu rappelles na WhatsApp combien de messages na WhatsApp tu rappelles na WhatsApp merci beaucoup voilà merci beaucoup de quoi Mousati to kuta lobby na live na yo po esungam merci beaucoup pour l'éclaircissement hein? OK na bito pesinga RT tu reçois après émission merci non après émission benga yo merci. Voilà. Yaya, okinege frère Bernard Amouzati a expliqué Yaya nga epesinga somo. Respect des morts ezate. Donc kobanga wana ezalite mwana pena donc pona lokoso ya mbongo to pona lokoso ya nini mwana pena donc olongo ya ndako na inde binde na ebo papa nenga ya liwana na okende ko bongo ya papa. Est-ce que obenga ki papa nazoko ya papa boye papa ozali mwana ya kutala mwana to ezalaki à l'improviste nga epesi ngai mutu ko swa comment est-ce que bana ya mikolo yo okolanda mwana wana peut-être pas avec 30 ans peut-être pas avec 30 ans peut-être comme on a l'équipe 30 ans mais asali ba geste ndengo wana bana ya mikolo na ebité to kosala ndenge ya bana ya mikolo yo nyoso tu wana ya nga na pesa faute air moko mais ils sont influenceurs hein ben influenceur tala ben influenceur chinois différence na bango na ben influenceur congolais ya ben influenceur congolais kaka ngana sana boye na uti Dubai na sali boye donc vie obo la saka sur internet et ça li vie réelle na binoté to solo ben ngo men fo awa ba para bo ben na bana batoyi bato mo na internet tu na l'écran internet ala sabino mi tuko ya bango te o tala mbetu ya bango te bango ba soko influencer mal génération o ya biso ya. Est-ce que mutala mbonga lobaka te ba misala nde monanaka yoko mona jeune moko boye na bituka peut-être mituka ba papa na bango ya bande ko bango tu ya alu a quelque part a eu chance ya okena Rotana hôtel a eu chance ya okena Dubai hôtel mon songolo à côté dans chambre a kangi photo baluki au moins la journée ma okangata 25 photos a changer bilamba a ko bisona uti Dubai pendant 25 jours zaki boye nzoka jour moko yo tango mona ndengo ne pesho courage okele ntumbi dini ba kwa kongo baka ozwa kisi tasi kwa sengi yo cerveau ya papa olungu banda yolo oyepe na awa tina mikonga pona okata di okata ngona machete ne pasola to nini tala makaba sali papa na bango epeya epesinga ipasse na motema image wana tala papa misu ndenge bimi ndengo wana ngakuna kata na papa finiki papa liputa yo azoyo kama lili nzoka na kati ya papa longoli cerveau akenango toyoki ndenge ex magicien lobi ke cerveau ya mutu basala ko makambo ebele na monde wana pasi na motema mina ndenge ya kimutu pena boye papa oya yo ata kutu papa na ta mutu to vome to yokata papa kenaki musala bakabaka bakangiye balongoli cerveau balongoli babo bakeko teka ba mwana oya yo moko pasi na yambi pona bino frère Johnny Abiala oh nzambe apesa grâce à mon nzambe makambo ebele na ebite ye lecture na ye ekozani ni par rapport à lisolo oyo frère Johnny mbote na yo bote ndeko Fisto Pelende nzamba mona ndeko amen frère Johnny vidéo oyo totali yango na ensemble omoni vidéo oyo mwana du cerveau ya papa na ye mwana ngabutaki yolo tina mikonga na ebite abengaki papa na zoya abeli papa à l'improviste mwana ngo asala mutuka to ndenge ayepe na soki pe papa azalaki ye ngo na ndako soki pe mama azalaki on ne sait pas soki pe ayaki na machete soki pe epasola on ne sait pas donc na ebite dans ce image ndenge ezalaki tant papa afungola la porte abetie mamoko marteau to asali ndenge nini abimisi cerveau pe bia ambalango bie atiaki pe na sachet atiaki na nzungu na kantini to ndenge ni akena ngo ti nganga amati pe na bis basimbi ete disco porte disparu lecture na yo na vidéo wala ndenge ni frère Johnny ya ndeko Fisto Pelende komona nanu ata eloko misulanga ama miso bimingai na oki motema pasi batu soki atozangi bolingo tina niveau te bandeko nanga niveau oyo omwa kutukofana tana ndoki sika moko ki ofana mutaboyo po ndoki akolia yo soki yoza na Yesu te mais owana oza na Yesu te akoko boma yo brutalement voilà donc pour moi
naye komona degré nini bato bazangi bolingo na mokili nazalaki na moninga moko nazalaki kotambola naye na nzela ba voyage kaka tu banda voyage naye aza ndeko na biso motete la soki tozosolola na ye lisolo ya bete abanda kobetela nga kaka no Johnny ngai awa nde natambolaka boye nazoluka kaka kisi soki nazwi nganga moko ya malamu oyo akopesa nga kisi ifo nazwa kisi nazwa la ngala tuni est-ce que la kisi ya mbongo balekisaka nango bato alobi naza prêt ya nyonso ngabi prêt ya nyonso soki basengi yo mama na abungo mama nde nini soki basengi papa abia bango papa nde ngabi donc yoza na kerte ya bato baboti yo oboma bango mpona mbongo abio bango si balie ebele donc nazalaki vraiment ko se méfier na moninga wana mais comme azalaki ami tozotambola na ye nazopesika ba conseil na bindeko kokende bongo te et puis mboka nyonso soki totelemi surtout na mboka bateke na pemele na mai wana soki totelemi okute déjà bimaki libanda azokende tuna bato nani azanganga munene awa wakosala makambo donc azalaki na ndenge wana donc il y a déjà obabotami baza déjà possédé na milimu mape molimo ya mawa na motema na ezate ndeko posala likambo bongo na yebite ce que ezalaki peut-être on comprendre peut-être que azwaki kisi pa ya nganga yebisi kende opesa papa no biloko akolia comme ça kufa la ezolikana ndinga molimo mais na maboko na yo ozwa mbeli obomba mama na yo be papa na yo ofungola cerveau na ye ozwa mais finalement est-ce que ça humain ou bien ça humain vraiment donc quelque chose oyo elekelinga ndeko please nazoyebisa bino bandeko na ngande natali yango motema na nga esigné ya komona eloko lolenge wana vraiment j'étais naza vraiment emporté mais malheureusement que na mboka na biso toza na système ya ko identifier bato te donc mutu abongo asali likambo bongo akokende na epe libela alimwe na ye mais soki ana mboka neti South Africa boy bakozwa ye kaka vouloir ou pas na Afrique du Sud bakokanga yo obimate na Afrique du Sud bakokanga video bibe bakokanga yo atoke bata masuki wapi bakokanga okaka eza crime moko inexplicable le moto lolengana soki bazwie il faut ba juger kutute il faut ba bomai pena na maboko ya ba juger te parce que azar moto abomima papa wa omoni na utako lo bandeli awa eza influence oyo bazwara ba TikTok na ba Facebook okomona ba jeune musu bazolo ta bien ba bituka bien ba brouteur quoi muninga sana mbongo ebele aso envier na mona ki mutentel na TikTok na mbongo ebele ngape na komandengo wana mema ngaita ba komema ba sengi cerveau yango ba sa ndengo est-ce que un mot na gouvernement pour ba influenceur ba TikTok na ka benga makanga TikTok est-ce qu'il faut makanga TikTok wana to ba changer mutu da créer TikTok wana ba chinois tala ba influenceur chinois ma masalaka ba wala sa ndenge bongo sa mutuka ba wala sa soki batterie ku finir bongo sa batterie influence ya Chine la ndenge mususu par rapport ya ba influenceur africain ba binae mabe ba sala mabe donc ça influence par rapport makambo ya ndeko officiel pelende olobilka moko malamu mingi tokopesa conseil ne mingi pa ba chaîne na biso ba congolais soko tali mingi na kati ya réseaux sociaux bato bazo sala biso ba na réseaux sociaux eza mingi ba congolais ozozwa mingi ba camerounais bato wana nde bato baza pena na buso ba ebele mais soko tali soko tali anglophone ba francophone mais soko ba francophone nyonso te soko tali ba sénégalais ba na makambo wana te soko tali aussi eza ba congolais ba camerounais na ba ivoirien donc bato moko baza ba leke mituna bango na bité soki salaka bezo sala bien que je ne sais pas na kati ya réseaux sociaux tozo mona baninga net ya Burkina Faso baninga lokola ya Benin baninga lokola ya mboko nini ba Liberia bazo sala ba promotion ya bisala c'est-à-dire bazo la kisa baninga soko ngolo na biloko comment est-ce que ko avancer na matungulu na tomate biloko ba ferme ba kisi ba biloko bokoko ndenge ni mutakoko bika ba biloko wana ne bango bazo la kisa mais oya biso ba congolais na ba camerounais na ba ivoirien c'est comme batu moko ba leka nzela donc il faut la kiso bilamba il faut la kiso mutakala et donc faut la kiso mbongo il faut la kisa donc bakamoko ezo ta sensité il y a qu'en Afrique du Sud batu baza en Afrique du Sud ils ont beaucoup d'argent
par rapport à biso, même les autres pauvres Afrique du Sud, l'équipe biso na mbongo musika. Mais au comment n'a jamais Sud-Africain ou azala mbongo awa asala ba désordre na kati ya ba Facebook jamais. Vraiment. Na ba TikTok na bango okoyoka kaka silence soit azo pesa conseil soit azo balika momoko boy. Jamais mona azo présenter que voilà naza. Est-ce que obi ke mboka yo sala mboka libanda. Obi ke mboka ubanda wa 25 ans awa na mboko bazana ba flight bazana na ba mituka ya propre na mboka o. Est-ce que yo so mona bango na ba TikTok azo like mituka azo like banda ko yaza na ngwa na mboka o. Voilà, merci beaucoup Frère Johnny, je crois le message est passé hein. Donc c'est complet. Merci Nekolanga. Mais eloko lekika malamu batu bai banzambe pour ceux qui ont binzambe biloko ane kusali mate. Ezaka manque ya kozanga nkolo na bomo ya bana batu. Nde yango zo sala biloko ana. Vraiment c'est désolé ya komona mutazo audace ya koboma moboti ya boti yo en tout cas elekelinga ndeko. Voilà. Merci beaucoup, je crois, Tolandi et Pessi Passi, solo Oyola, quoi, collection d'Engoana, t'es sans pour autant, Tolobela, Otomon d'Engoana, donc et Pessi Passi, bah, influenceur, to influencaka, ya solo, Zalaka l'influence, ya solo. Neo, tout bon, boy, Mawa Mingi, Nyon sotu Oyo, bah, influenceur, bah, Osala Moussala Malamouté, bah, pasteur, Moussala Malamouté, ya, Boté ya Kabatu, ya solo. Yo musala yo bana tongo tipo kwa internet ko finga batu bana tongo petit ko tina nini o finga batu moza mwasi ya libala mobali ya libala osa mama ko esikoka batu eza malamu te to tika makambo wana o to lobaki te to lobi to suki awa portez-vous bien santé de fer à tous chap chap et tchara. Découvrez Rencontre presque gratuit.fr, la plus grande plateforme de rencontres amoureuses sur Telegram et WhatsApp. Service disponible sur la plateforme Rencontre amoureuse, offre d'emploi, opportunités d'affaires, écoute et conseils. Nous connaissons tous quelqu'un qui est fatigué de son célibat et qui aspire à rencontrer la bonne personne. Parlez-leur de Rencontre presque gratuit.fr et invitez-les à rejoindre notre chaîne sur WhatsApp et Telegram. Retrouvez le lien d'abonnement sur notre page Facebook. Pour plus d'informations, écrivez-nous via WhatsApp au plus 43 681 84 59 59 74. Rencontre presque gratuit.fr est le produit de la marque www.presquegratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende